L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la... Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage je deviens rage. Quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino. Sengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo eza liboso na nga na bino. Oyo ya étage oyo eza ba faïence soit ba carreau ya jaune, portail ya rouge, oyo to mona liboso na biso en face en étage awa oyo eza tolé en deux temps. Donc toye kotala yango tolobaki tochaki ba photo mais tolobaki lelo tozocha vidéo na yango donc ndako yango yo. Mais avant tout, nous avons bino torobanda kolakisa dans nos quartiers pour éviter les questions liées à l'érosion, pour éviter les questions liées à l'environnement, pour éviter les questions liées à l'accessibilité. Donc, tolobaki biloko na photo longwana yango, tolakisa donc au via likolo, tolakisa quartier mobima mbala moko ndenge ezali. Donc, tolobaki accessibilité, questions liées à l'érosion parce que awa toza na commune ya Njili quartier 6 na sima ya Seine ya terrain ya Sainte-Thérèse. Donc place où ezara 6 terrains na ba o ba yebi Njili ba fanda na Njili ba yebi Sainte-Thérèse station ba terrain où ezara na sima wana ezala mo ebele wana. Donc eza pembeni wana donc a to la ça vigne ya quartier mobima ndenge ezali. Donc ligne ko lobaki érosion ezate Njili quartier 6 Sainte-Thérèse. Donc, toi, dans le quartier 6, il y a commune, il y a Njili, Sainte-Thérèse. Donc, on a Abomona. Pour nous, Oyo, Kenda, Poto, Obazana Kinshasa, Tika Njili, série, Ezalakana, nous, il y a Kobeba. Donc, Njili, Yangoyo, Kota, Tonga, Somba, évolution, Ezali. Donc, quartier, Eza, très bien. Bon, voilà, tout qui t'en a fait. Le pan où tu es Kota là, Yangoyo. Donc, bomona ina nenga likolo osko vide face na ndenge ya photo avant to kota na kati. Donc asko to kota na kati. Voilà, donc to accidi banda a to koti na salon. Là c'est donc ndako to kota là au salon na yango. Ndako eza ya 3 chambres, 2 salles de bain, toilette visiteur. Donc a to na salon eza na rez-de-chaussée. Donc ero koti parking to rolakisa bomona yango. Donc au côté aux dans salon yango na buto tu comme on a besoin so a to côté na cuisine. Donc cuisine eza munene mulai. Donc au côté chabiloko donc eza cuisine moko mélangé na dépôt mbala moko. Donc eza cuisine mo mulai a toi na salon. Donc ndako eza en étage, ndako ba to tongaka mingi te so botali bo mona que ba finition misusa mikie ezali malgré que déjà ils ont déjà souka presque déjà sili mais quelques finitions ils ont raté. Donc mutu erreur sombelo rasomba na baguna ye akom sona bandenge na ye. Donc ils ont ko na salaki ils ont escalier pour na matali kolo ils ont déjà na carreau maman nyonso maman pardon. OK, voilà donc automatique ko likolo place la chambre ezali à na gauche toi na toilette d'ensemble. Donc ndako na ba geza 3 chambres donc toilette o eza pona 2 chambres où ils ont un couloir et puis tout côté la chambre de parents. Donc yango yo aux toilettes à couloir tout côté la chambre de parents. Donc awa fokocha porte nango déjà ezali mais ba poser qui dans noté. Donc eza déjà mais ba poser dans noté. Donc kalaté ba reposer yango
mais ce qui est tombé, qui est tombé, on a bandé ezali liboye déjà, donc moni caro des ezali faïence ezali maman tout ezali déjà qui toko, donc aux zumba monko arrangement mike kaka au côté, donc à toi la chambre des parents, la plus grande chambre yangoyo, ils ont la toilette na yango, donc toilette on les ezali juste pour nos visiteurs, au beau monde likolo dans plafond nyonso déjà et tiama o ba antivol o ba plafond o ba nyonso déjà et tiama, donc awa toana toilette ya chambre ya ba parents yango, toilette ya munene ya propre, donc nyonso eza na kati, donc le ezanga ezaka miroir pe ezali mais balongola yi pona bana, donc bomoni voilà un peu ba micro nyonso ba sokolelaka o nyonso ezali, donc toilette yango yo ato bima, donc le etika likolo avec carreau na ba porte, donc couloir yango yo oyo ozongi lokola okitina salon na cuisine na toilette ya ba visiteur ezana se to robima bo la toilette ya ba visiteur, donc awa ezali plafond de dans l'axe plafond déjà esalama ki toko, donc na ba espace ya ba spot pour on sa lumière, donc obabengara la luminosité, donc voilà quoi. Ah toi na véranda il y a nenga likolo il y a ba chambre, et puis awa tozo bimasko libanda kolakisa espace à sima, donc liboso batike espace à parking na sima batike espace ya sima ko tout a pondu ko lamba ba nyonso. Le pangu est à 6 mètres sur 20, bien construite en étage, donc 6 mètres sur 20, quelque chose de 120 mètres carrés, donc awa toilette à libanda boloba gito lakisa ba toilette en couleur te yango wana, toilette à libanda yango wana, et puis awa don ndaku batiki espace partout na gauche na droite, espace pour na baluka ndaku mobimba, donc coup de chapeau na architecte oyo, et puis awa atiki la biso parking pour na mituka yango yo, donc ozana mutuka na yo osombi mutuka e kota kitoko, dans le pan on a kisibino sentiment kolobeleki na bosani ko pesa prix ezana $50,000 à discuter, na lobi $50,000 à discuter, benga biso soki oza intéressé, toza rana temps ebelete benga biso to solola, $50,000 à discuter. Bonne chance, merci. I see everywhere around the fairies of December. Ah, bébé, attends. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité.